na loba na bino susu merci mingi pour na soutien na bino ya bino banso bolanda biso. Samedi ezalaka samedi jour ba événement na loba kaka ba fête bale ba concert ba matanga ba makambo belé eza la mana samedi mais bo pesi biso pena temps ya ko pesa biso 1h20 boyoka biso to yeli bino nini chaque semaine tu as na makambo pour na mokilo ya se makambo pesa la kaka. Alors toko ke na publicité soko camera woman azali déjà direct si ma prende na kozonga pour na ndeto formula G to banda masolo na biso. Merci. Thank you. Osanya soya moto ya Yesu papa ye bandeli ya mokili senyo suka ya makambo kakayo kasosange bandeli besuka osali nzambe abongi na lokomo mosungi na kokama mokozi monene zana bomoi ozali oyo asimbi bomoi na ngai bipa na tie motema bipa imiso na ngai za kotala ozali likonzi ya bomoi ya basatu ekimelo na ngai ozali nzela bipa ina kotambolaka papa yozali malamu mingi pona ngai lisekwa ya baye bakenda na elike ya kosekwa kolo yozali nyonso ya motu ya mobateli na ngai bipai na kota motema na ngai. Voilà. Toye. Merci, 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 merci na soutien na bino nyonso. Merci ndenge bozosunga biso. Merci ndenge bopesi biso litoyi na bino. Na tango na bino vraiment ezosala biso kitoko makasi. Lelo nakozala nga moko te nazozela invité na nga me na comité par rapport à la réalité ya mboka boyebi mais tokofanda pe bongo te tokobandaka kosola na bino. Happy people nazopesa mbote pa ya coach manager na ngai mama Rebecca na peso mbote belé ozosala belé bena e belé sinon tele to benke coach manager mama misala wana misatu yazosala azosala ngo pena comme il faut mama yango omona boucher na boucher zabola quoi. Merci pour na yo Fumutsaku. Ah oui monsieur. Fumutsaku yo yebi Fumutsaku. Makase zala quoi. Hein? Makase zala yo yebi. Fumutsaku toujours 5 fois femme. Mimi Matondo. Ya yo angwana. Na opesa master na ngai mbote wazotala ngai. Christian Zinga. Babi aza petit frère ya Paizinho Zinga. Orlando Zinga. Christabel. Gaillard. Ninga Rosa. Merci. Ah, tu as solo la masolo ya Barcelona Papa Wemba. Si elobami, si salami, to ben saki ba pasteur belé, ba msusu pe ba kimaki na bango. Mais ezana pasteur to benga soda. Ya zongi sabatu retour na maloba na Nzambe. Pasteur John Ngela. Ya ba kité papa. Nga vraiment fona ya na meko solola. Aya ko chaka fin na makambo etali ke Marcelo et Papa Wemba. Aza mosaya na Nzambe ya ko pesa biso le so ba boye bebele o biso to yebi to be ba révélation. To zape na 2-3 mituna to kotuna pa to yeba soki ezape na bongo. Na pesa 5 fois femme mbote. Mbote belé source abo moide Mel Sambanda yo le kibango. Kamata ya yo Gaillard ya ngwana. Faka Kente Fermino Adam c'est que la foudre Talaye Lobana eke Moulé Sabia moi ça propre
ya lingande bongo eza bongo topesi mbote na baoyo banso bazolanda biso bamama baza ebele vraiment na kati ya YouTube na biso oyo baolanda biso na Facebook na kotanga bakoma ya bino nyonso te boza pena ebele. Alors lisolo na biso awa lelo toyaki mpona tosangisa mayele par rapport makambo ezoleka ya Pasteur Marcelo na Papa Wemba na Kester. Ba Pasteur Moussou balobi que Marcelo a na raison. Ba Pasteur Moussou balobi que Marcelo a utilisé bon mayele te. Ba Moussou habite za révélation en Nzambe te. Makambo ezaki ebele pe waze quoi, Félix waze quoi. Yalo asenga ke face à face ba me kofana na plateau moko et yindeli bango na kin. Alors ba bengisaki bango déjà pas ya journaliste au Bosembo, je crois son abosanité. Na kati kin ba okuta na face à face ba meka ko solo la yango pona balingi ba polémique banda ko doser par rapport ya ba internet pona bato ebele bazo ko utiliser internet mabe. Bazo ko bongisa vraiment te mais bazo ko bebisa nanko. Mutuna na ngai yango tokotuna na mosala na Nzambe ninga zo ya na ko bandela mutuna yango mais na ina pesa bino déjà sujet obe mutuna ya semaine oyo. Ezali à partir ya téléphone na ngai biso tozwi mutuna na yo ndeto baso tozwi mutuna na yo tokolekisa yango samedi pona totambola nango semaine ekolanda ya lobi. Alors mutuna ezalaki oyo ngana ko chango boyo kango bino moko elongo na biso ale toyeba ko répondre mutuna yango yo na longo na micro na ngai po boyo kango bien caméra woman soko yokani bien aussi na lenga soko yokani pe bien te to bongisi mutuna ya semaine ezali oyo ya. Bonsoir. Naza la question retourna. Question ezali, est-ce que Jésus a Nzambe ou bien un prophète, le prophète Mohamed, Papa Simon Kimbangu ou bien Bouddha? Yango question na yana tuna so ba pasteur ou ba organisation réflexion ba ko yana la biso en tout cas et kozala bien kitoko. Yango na yana tuna ba butu malamu bye bye. Yangwana mutuna etunami Yesu Kristo mokonzi na biso yende Dieu le Père. Yesu Kristo akokani na Simon Kimbangu. Yesu Kristo akokani na Buddha. Yesu Kristo akokani na Mohamed to ezali ndenge nini. Merci. Mutuna o ezali mutuna ya semaine. Bande ko na ngai tozoloba awawa toza ko sangisa ba idée pone faciliter mututu.